ngai soki ke na zongi oyo nazoko yana yango eza mibeko wana na yebike ekozala suka somo mibeko kwa netini mibeko zebele babiki bakomala ba tetia mibeko ne mibeko nde mutu sukisa bango ntango lo bakutu boye la msibe bako votela bango te ya opesi bango kanda oyebi muko ba présidence azanga pouvoir point tanga ba ndako tshaki tawo na okota ngana osala boye na kolongola bamba lexa ya bango te bazwate kongala lingana okosiye après tango ye obando sa mibeko yo tsa mibeko te ngai za mibeko ngai zali bolingo mibeko neti nini ocha mibeko neti ya mboka tozo to sangote mboka ya bato mama to saka mibeko ekoma pobele boy Congo ezalaka boye penza ndenge soki mibeko ya mboka ezali l'état azali atelemi ngwi. Est-ce que bidja mboka ekoma ya libota note et puis tango ya papa Richard président est-ce que solo na ba combattant to tuna na po bino nde bovanda kuna bwana bango ayo tiki kuno ye awa est-ce que solo na ba combattant oluki bokecho bozane ville moko net na Belgique ana oluki ovandi si bango ba combattant zela nan ngana loba mama soki ngana tuni nan bokecha za nani tenga kam notre mituna yuzo la pompe kasi yo muto tindike pa bokecha na tuni yo hazanani komzito ndeko fayulu mbozape na nyoso za théâtre te super postulé na habité nango ma mususu ouais kamba ezali pona muntu nyonso lokola nkamba ezali pona muntu nyonso etali kaka bakimangiste te c'est alinga sala mo loko moko boye bo bandaki no ngana ngana makamunoso papa sima ko sala likambo moko oyo ko kamusa moki nani salima te mais moto yebi yango azate likambo salima te za préparation ya zwamboka te moto yebi yango azate mama kokima susu kokendo ko senga ngo epa bamindele basoko pesa biso lisusu condition ndenge yo butaki ko loba omweke tokende pa ke mbango oya moni ne pasi na Congo biso to kende pa ke bamindele pasi na biso esike zoko butande place wana soki tozoko kima mbango epa ke mbango abongisela biso ndenge abongiselaka boyo tango bazoko zwa indépendance bakenda kankamba bango nyonso bakenda ko lele pa ya papa sima bakenda ko sukula bango metango bakomi na Belgique kuna bazoko zwa indépendance babimisi banzembo cha babandi ko bina komwa kimbango mama na banzembo wana yoka ta moko batangi akoma ya bino moko ya batu nyonso ngoba ni soki lelo neti yo na président Félix élection bandi président Félix akei kufuka mana makola papa pour que papa pesa deuxième mandat yo ke ngoba ni ke ba pesa yo pour sa mwana ndako akobongisela ye siko ba bongisa yo seke yo bimate akobongisela ye seke yo bimate oui les cabres zapo na ngai moko te yana lobiti na 2023 so abike bina président Félix bokeni kamba nani ba opesa Félix kasi longwa na kasi ka po balanda la élection banda balanda na bakinda ba oni suka nkamba kasi so ebino bongo retirer na déjà vanda yo mtu apesi mission pende bimie poko après be tipo ba opesa ba Félix aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien
C'est avec un grand plaisir que nous vous disons Shalom, bonjour chez vous. Peuple de Dieu amoureux et amoureuse de la parole, amoureuse de les Nazaréens, vous tous qui aimez la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa, moi aussi je vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Soyez le bienvenu dans cette émission micro-faire que nous donnons à tous nos téléspectateurs, à tous ceux-là qui veulent passer pour la gloire de Dieu aussi avec les informations dignes. Donc aujourd'hui je suis avec l'un de nous, l'un de vous, hein, moi n'a Papa Simo Kimbangu, c'est aussi un kimbanguiste, il s'appelle monsieur Richard Kanzongo Mbel, il nous vient de la Belgique, c'est un kimbanguiste, je disais au départ. Alors avant de lui dire un bonjour, j'aimerais danser, demander à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de Dieu, bien sûr, aussi le plaisir de nos téléspectateurs, et on s'y retrouve tout juste après. Régie, à vous. Allez, Eli, okay, toka mula. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi Lipal, Olingi Kopot, Olingi Mosala, Bona Nini. Ngai soki ke nazongi oyo nazoko yana yango eza mibeko wana na yebike ekozala suka somo mibeko lokwa netini mibeko eza ebele babiki bakoma ba tetie mibeko ne mibeko nde mutu sukisa bango ntango lo bakutu boye la msipe bakofotela bango te ya opesi bango kanda oyebi moko ba présidence azanga pouvoir point tanga ba ndoko tshaki taona okota ngana osala boye na kolongola bamba likisa ya bango te bazonte kongala lingana okosiye après tango ye obando sa mibeko yo acha mibeko te ngai eza mibeko ngai ezali bolingo mibeko neti nini ocha mibeko neti ya mboka tozoto sango te mboka ya bato mama to saka mibeko ekoma pobele boye Congo ezalaka boye penza ndenge soki mibeko ya mboka ezali leta azali atelemi ngwi bato botia ba pobele basalite oyo tondi na bakati ya balabala kuna esika tofandi pe na mboka mibeko kasi tozokomona pe mibeko oyo ezali kuna soki poubelle batiaki poubelle na yo pe soki sachet oyo bapesaki yo tina sachet ya couleur mosusu bakozwa te ekotikala wana directement na amande omoni mibeko kaka sachet ya pamba balobi ke no quartier net ya bino oyo ifo botia na sachet ya couleur bleue yo oji otia ngo na sachet ya couleur verte ou bien rouge ou bien n'importe quelle couleur
police tanga koleka bango na bato wana batilio note police tanga koleka ozana amande wana soki lelo ofutite lobi ofutite imati eloko linyaki ofuta 10 € après un mois ekome 200 300 okome kuluka mbongo mbango keno kufuta pona nini kaka po o changer ki sasie mosusu moni mebeko niveau nango bongo oyo ezali ke mboka na biso oya na osisa nzala te o banana na mibeko mama mibeko yango nde mutu ekosala ke nzala esila mibeko nde mutu mobeko ezali top mobeko nde mutu esala ke mutu nyonso eloko soki mobeko elobi ke saki ya fufu ezali autant jamais que mutu akoko bakisa même centime lekolo pour mobeko elobi moni esika nzala ekosila mais oyo ezali yo ozoteka na prix na yo oyo azoteka na prix na ye oyo na prix na ye siko nzala ekota te kufa ekoya te po mobeko ezali ya kotosa te voilà esika nazokoloba ke nakoya na mobeko ya misato sikoyo tokoya sikoyo kosala misala po soki totosi misala eza ebele mama ya kotonga mboka kasi misala oyo biso tokotonga mboka eza ebele mboka eza nani ya kotonga est-ce que omoi apenaki peuple congolais obima na pasi mpo na yo mama na seconde mama bakobima peuple congolais nazokoloba mama soki toza na bolingo obi bato beye baloba na sebwe bakoma kuna basala elo moto bakoma o si j'avais seulement même 10 personnes o bakoro ozala bien me na bibisa mboka o bakoka te mama kasi to po tozange bolingo ndenge na bandelaki yo soki toza na bolingo biso nyonso tozali uni mpona nini tobunda te mpona mboka na biso mpona nini totosa mibeko ya mboka na biso te mpona nini tosala mosala te tokoma kosengaka epai ya bato imaginez-vous que mama tozosala te ata pilipili oyo ya pamba evuta mboka mosusu tu trouves ça normal pilipili oyo ya pamba tozelake pilipili ezokovuta mboka mosusu mboka oyo nzambe apesi biso nyonso nini oyo omoni ke echange na mboka oyo ntango oyo ye kotala gouvernement ya ndeko Kabila na ndeko Faci nini omoni ke ndeko Faci asi asali yo koya kobanda wana so continue bon kamwa moke oyo ngai moyen namona yango na miso eza te nakomona yango soki yo okomi mpe na place wana otale na kati ya mikanda oyo bango batiki nde esika komona même ata ndenge eza boye toomona totali mikanda te mboka ezalaki boye ntango aye tokonstate ke minerval ekomi ya ofele ntango ezalaki boye nini ekomi ofele atikaki nzela oyo te nzela nini oyo ozomona na miso ke non asali boye nga na oya osuku bakisa mayele bon kamwa changement moke oyo nga namonaki peut-être kamwa nzela ya ndenge azokobunda mwa banzela ndenge akosimba gauche droite ke kamwa nzela emonana nde yango nde nakogoloma est-ce que bidja mboka ekoma ya libota na te et puis ntango oyo ya papa Richard président est-ce que osolo na bakombata na totunana mpo bino nde bovanda kuna boya na bango ayo tiki kuno ye awa est-ce que osolo na bakombata oluki bokecho bozani ville moko neti na Belgique ana oluki ye ovandisi bango bakombata zela nani nga naloba mama soki nga natuni nani bokecha aza nani tenga kam notuna mituna yo répondre kasi yo moto otindika epa bokecha natuni yo aza nani te nga na répondre te po yo ucho lobaki oya na bolingo bolingo ya bato balingi mboka bato balinga mboka yo bi olinga mboka bokecho pa aza mto adefendaka bike ye palingi mboka aza nani kasi mutuna pe kozonga mutuna pe yano kasi bokecho aza nani aza politicien azali nani ou bien asala kaza ministre tel ou bien aza nani po mutuna wana bozoko tuna ngote botuna bokecho aza na parti politique moko teke elobi ke parti politique wana ou bien bino kuna siko parti politique wana pe elobi nini aza ministre te aza na parti politique te aza na eloko moko te asala na gouvernement te
Mais c'est que bino aujourd'hui na biso est-ce que Boketo qu'est-ce qu'il y a à voir na Boketo? Boketo azaka ka net yo net mutu nyonso azo revendiquer pe ba droit na ye et c'est ka zo ko mona mabe yango na zo ko loba. Mais ce n'est pas pour dire que par politicien moko akende ko tuna ye bien solo na. Te ba kenda ba politicien ba kenda fayu la kenda ka 5 ba combattant. Police ba ngoni sula ba kenda ba nani ba o mususu zaki na fayu loyo na muzit Moussite, parce qu'il n'a pas combattu, il va expliquer l'idéologie là-bas. Bible dit que vous allez commencer à Jérusalem, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des gens qui Belgique, avant il y a sa parti politique. Il faut sanctionner les Congolais, ou bien il faut des gens hôtel si une idéologie, il y a des gens qui ont Bolobi, ni Talatato, banana siège, tout sanctionner à la force. Même si on peut voter, Belgique, il faut voter, les bateaux, vous allez bande la diaspora. Est-ce que la diaspora va ici déjà? La diaspora. Message zoko kende message tango zoko kende ba diaspora boyo bazoko ya pembeni pe bazali ngai oyo ezali Union Congolaise du Congo. Union Congolaise du Congo ezali busangani ya ba Congolais nyonso ya Congo. Tozoko tika Congolais moko te lobake oyo ajina na information te oyo ayebi nano te mais boyo nyonso bazoko yeba ba yoki sango bazoko ya pembeni bazoko benga pe likambango ezandengini mais ezali parti ya moto nyonso soki Boketo pe un jour lobi na lobi a joué message le bon que akoya toko boya yete aza Congolais. Est-ce que na bandeko président okutende ana nani po bosolo la pour les ko nkambo ba ko sangisa to kanga mayona ye netio na ba président nyoso to mona na possible to mona ki ba bimisi mo liste moko ya essaye tout le monde qui va chez est-ce que évidemment tout va postuler one is un net match net premier mi-temps ba joueur mususu ba ya kana dernière minute même tikali ata 2 minutes apamba ba coach mususu atibi ba gagner na bata premier mi-temps nan di jomo na bata premier mi-temps ngana ibina noté mais le classement na bimité classement to mona ki ba chende ko Katumbi ba za classement te wana ezali boyo batiaki commentaire na bato na bango boyo ba monique mutu tel bango ana basitaki bongo boyo ba batami ni tu ba bino boyo ba batami bango ba yebi bango bazo mona kaka mo misu na yo kaka motezo ko mona siko oyo ezana sima mukongo na yo moni yango ba mona ite bango bazo ko mona kaka oyo ezali boso mais oyo ezana mukongo ba monite mais na ndenge okotala bato nyonso wana soki esengeli okanga mo collaborer okocollaborer na nani ngai nana moni moto te pona bino neti bato bakota ba Congo ya ba Congo central tout ça voilà ndeko muzito ndeko fayulu mbozape na nyonso ezalaka théâtre te super postuler na habité boza mwana est-ce que osanga tala mwa bato bwala te ngema mpangi na muni rien yo moka ngana zaka ngai moko Papa Richard, est-ce que vous avez la mboko na dernière minute so tiembongo noka ayona mbongo basenga eza ebele ouais obi ke mbongo anoko zwango teke osunga famille osunga libota oningi ka ochango ikende mama ndenge na kuti ko bandela yo ya nzambe eza ya nzambe biso ba Congolais eloko ebomaka biso tomonaka oyo ezoko briller nyonso ezoko briller eza or te ndenge baloba ba Congolais pe tolinga ko négliger ba Congolais balinga ko négliger eloko nyonso mais oyo bozoko négliger yango wana esika nzambe atiaka loboko. Papa Richard namonaki avant yoya ibandaki nanu Congo eza ya Simo Kimbangu Congo papa Simo asalaka boye ye mutapesaka boye ye mutalongolaki boye moko eza ya Kimbangu bo banta bokita lelo batu ya gouvernement bakolanda yo qui est derrière toi po bakoko balobi soko moni mwana soso vimbi que maman na ye azana si est-ce que ils en kamba boningi bosala pays na bino
Topé bolingo sa rébellion boboto la Congo. Bazo tinda mutamukia me ya munene mama batami na sekuna. Est-ce que ça ne lo moko boité bandiko yo bana nkamba topé kimbangisme plutôt bo préparer coup d'état té. Maman nkamba ezali église. Nkamba ezali pour na montenir son Congo. Comme la église catholique te baila pseudo église nzokande ezali nango ma mususu hein. Oui. Nkamba ezali pour na montenir. Le col nkamba ezali pour na montenir. Etali kaka bakimangiste te. Boyo bayebi nanu nkamba te yango wana nkamba ezobenga. Boya tosala mosala. Boya tolanda nzela oyo Papa Simon Kimbangu atikile biso. Politique eze loko mosusu. Ezali teke Kimbangista koko sala politique te. Politique ezali pona peuple congolais nyonso muntu nyonso. Akoki kosala etali lengomba te. Papa Simon za setalinga sala mo loko moko boye. Bo bandaki no ngana ngana makamna so. Papa Simon ko sala likambo moko. Oui, Nani salimate. Mais monta yebi yango azate. Likambo salimate eza préparation ya zwambo kate. Monta yebi yango azate mama. Nzambe tanga sala likambo na ye, tanga kendo kotumba Sodome na Gomorrhe. Akutani na Abraham ne kaka na nzela. Monta yebaka te. Yo za Abraham te. Hein? Ngai ngana zana ngakaka mondimi kaka. Nazana nga mondimi simple. Nazana nga Abraham te nazana nga mundimi. OK. Ouais. Alors, mutuna wana ndengo zoko tuna nkamba koko préparer les cambo moko te pour na kosala nete o ba coup d'état o boyete. Biso nyonso to bana toza bana Congo, biso nyonso tozoko linga Congo pe tozoko linga nkamba. Nabi ke masolo bosoli na papa moyena tuna ngweza te. Mais tant to kokoma na batango wana na ba période ya ba élection. Message nini oyo memeli bana ya mboka? Bon, message oyo ngana memeli bana mboka mingi likambo nzambe ya pesi bino yangoyo. Union Congolaise du Congo. Biso nyonso tosangana. Tozala na kati ya union, tozala na kati ya bomoko. Ndenge uti kotuna yango anozo komona ba parti politique etondi ebele na kati ya Congo. Pona nini po mutu na mutu alingala kesa mayele na ye o yatangili yango classe o ezali bongo te po etang tozoko zwa bokonjango po tozwa ki bokonjango tozoko kima susu ko kendo ko senga ngo epa bamindele basoko pesa biso lisusu condition ndenge yo butaki ko loba o mweke to kende pa ke mbango o ya monene pasi na Congo biso tozoko kende pa bamindele pasi na biso esike ezoko butande place wana soki tozoko kima mbango epa ke mbango abongisela biso ndenge abongiselaka boyo tango bazoko zwa indépendance bakenda kankamba bango nyonso bakenda ko lelepa ya Papa Simon bakenda ko sokola bango mais tango bakomi na Belgique kuna bazoko zwa indépendance babimisi banzembo cha babandi ko bina komwa kimbango mama na banze mwana yoka ta moko batangi moto ya pesi ye loko po yebisa ya ta merci ya pamba ko pesa te et boyo supo bosano Papa Simon Kimbangu yoka kana so mtazu pouvoir so kozu pouvoir comme un langage msoko ya pe papa pouvoir ngo nana ko pesa nga même nana pesa pe kasafu pouvoir ka Papa Simon Kimbangu ngoloba après là comme kuna abike kambe asalita baluki toyo kama solo abaluki bon so papa kasafu bukutu ye kutu mfala lengi la Papa Kimbangu alengele bon ka Papa Richard yonde ka lengi la Papa Kimbangu ba kiteke kasafu bukutu azani kuna bakini ya eloko te aboyi na pe Papa Simon Kimbangu aya pété alobika ko kenen kamba te atindi mutake ndo représenter akena bakamba na bino wana te bongo yo mutozano déjà na poto okende na kuna biya Papa Simon Kimbangu te okende poto na ndenge na yo oye mputu na poto alesaka na yo pete oye ka oflater ozwa pouvoir tango ozwa pouvoir na yo ovandi na kuna ba policier ba nani ba soldat républicain nini
papa Simon pa yebo boyi na opé o papa na lingi na ngapete lo ni ko lakisa ke yonde peno ko ya ko reconnaître papa Simon Kimba combien de personnes oyo ba boya na papa Simon Kimba ba kabona ba kinda na bango pe ba tikai mama mutuna wana makanisi wana za malama mais ngai na koloba ya liboso na zanano mwana na ye po na zanano mondimi banda ka savubo atike kozala mondimi te Mobutu atika kozala mondimi te Kabila père atika kozala mondimi te Kabila fils atika kozala mondimi te oyo aza lelo mondimi te comment est Félix président Félix atika kozala mondimi te différent monene nde yango wana moko te papa apesi bango likabo bapesi bango likabo apesi bango elembo moko te olingo bani ke soki lelo yo mondimi ozomibenga mwana papa Simon Kimba aka ya nkamba te bino bolinga bosani ti bo privatiser ye. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Akoma ya bino moko. Ya batu nyonso. Ngo bani soki lelo neti yo na président Félix élection bandi. Président Félix akei kufukama na makola papa pour que papa pesa deuxième mandat. Yo ke ngo bani ke ba pesa yo pour sa mwana ndako. Akobongisela ye. Siko ba bongisa yo c'est que yo bimate. Akobongisela ye. C'est que yo bimate. Oui. Les cabres pour nangai moko te. Yana lobit na 2023 so avec que bino président Félix Bokeni Kamba nani ba opesa. Ba opesa Félix. Kasi longwa na kasika po balanda la élection banda balanda na bakinda ba oniso kan Kamba. Kasi so ebino bongo retirer na déjà vanda. Yo mtu apesi mission pende bimie poko. Après be tu pour opesa ba Félix. Ah nani entre moi na camarade. Choix clair. Papa Simon opesa yo to opesa Félix. Ah opesa Félix. Mais est-ce que tina na okende zani? Tino yo kende l'élection zani. Tina ngana kende ke élection zani. Fo longa na otika na. Nte yemo ko ayebe. Ayebe tina nine nazokende. Oh. Oui. C'est que papa Richard Mambo Salem sur mon ebinotel. Nzambe asala kalikambo te, hein? Ce qui
ayebisi na bana na ye Pourquoi nous avons appelé ça président Félix? Il a appelé sauter. pour mandat na ye ezo continuer nana institution ya Congo mobeko ya Congo elobi nini mobeko ya Congo elobi nini mobeko ya Congo elobi ke président en place azana droit ya kosala deuxième mandat mais ya misato te lokola azana mandat moko hein azana droit ya kozwa mandat mosusu c'est que yo postulé en 2023 te nan yo totala ka ndenge nzambe obongisila nzambe nyonso eza kaka na plan ya nzambe ya biso te te mamba politique eza mamba planté eza mamba ke na obeta boy na sa boy te nyonso nzambe mutu abongisaka biso nde tosala kaka na mayele na biso moko totalaka nzambe te ozokende kaka ozosala kaka selon volonté na yo mais oyo nga nazokoloba ke mabongisi ame ya nzambe oyo ya nzambe esalama ntango ozoyaka kini boye papa azoyeba poko travailler na ye makasi te nga na travailler na papa te papa apesi lekabo kita toi kondima na yo esalele na yo po ekende liboso nzambe apesi nga lekambo alobi ekende kosala boye 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 nga nde nazokosala ndenge nzambe apesi nga lekabo nanga mutu na mutu aza na don oyo nzambe apesi na ye yo bapesi yo don ya kozala journaliste ya kosala ba interview nzambe apesi yo lekabo na yo yo nde sikoyo bimisa mayele na yo pour que osala lekabo ana kende liboso. Merci papa Richard tozokita excusez merci beaucoup papa Richard tozokita malembe tolingi toyeba na ndenge oza na likabo na yo avant okende postuler na présidence yebisa biso osala déjà nini pe place nini pe wapi po ekoma lobi te o papa Richard na pota note ka ba pizza papa Richard na pota ba note ka ba nyoka ba nguma eza mosala te eza question soit ça le passe Olympicien na Olympicien soit ça passe Olympicien ya kama parce que eza metuna oyo ba congolais ba metunanga te tolinga toyeba po yo kamba mboka olo kwa Congo ebale ya Congo oyo akamba ngo fo sona osala wapi la mso zaki na lokota bibembe la mso anda kosukola boye osaba pizza osala nanu wapi na lobi atako na lokota ba pizza na sala boye na tambola boye même le kabwango nzambe apesi na ngai osala déjà nzambe siko orango apesi yango na maboko na ngai osala déjà papa Richard na sala tel nzambe le kabwango apesi pananga papa Richard monsieur Sid monsieur Sid faut que non dis-moi qui tu es et dis-moi qui tu fréquentes je te dirai ce que tu es il faut le exception nan ki ngandi na zabwe pour te peso confiance to yo peso mbonga mboka pour ekei il faut exception que nazaki gouverneur na place bo na nentel nazaki ministre na place bo to ngai nazaki député ba mo yeka ko sa no place monter lo temba mo OK kana présidence ko sala ministre te mais nzambe apesi nga orango na simbi na maboko ata na société mo sala na lobby nata na société moko na sala te mais bapesi nga lekabango na zana ngo na maboko Richard ndimanga so postule ozwa te ya souhaite na lobby mama ezana niveau moko moto wana fo matangomba wana ti yakoma wana avant ka buka mbuma wana ikitana se bato balia ezana niveau bato bozoko yoka nzala siko yo nzambe yatindi mutu moko ke kubuka mbuma wana pesa bana nanga balia mutu wana mati ya buki mbuma simbi na maboko boya bolia bebe seka yo penza mbuma wana yo simbe seka yango penza mutu ko bikisa biso mbuma yango yo na maboko boya bozwango bolia po bobika musala osala te membuma yango yo na maboko baka savubo tango jibo konjele boso azako sala Mobutu tanga jibo konjele boso azako sala ando sala te papa la bon kasi bango nyonso basala Mobutu azaki déjà na armée asala déjà azaki déjà mokambi ya armée kasavu pa ndako sala déjà Lumumba déjà ndako sala te to tu na ta place moko azali kaka esiko oyo azaki ko sala
azaki kaka esika oyo lumumba atiaki ye nde esika aye kozwa mayele. Merci beaucoup papa Richard tokosolo yango soki mituna kotuna yo ezebele mboka o courant ezalaka te hein. Voilà tokosolo yango na mikolo oyo ezali koya po otalisa biso vraiment éclaircir biso malamu nayebi te ndenge tokokabwana lelo papa Richard nini okoyebisa bakimbangiste nyonso oyo baza bana Congo bakolanda yo pe nini okolobela na peuple congolais oyo aza partout na etando ya capitale to pe libanda ya capitale. Merci mama na motuna wana nakoyebisa bana Congo boye biso tomoni ke pasi eleki nzambe nakolela na biso aye kopesa likambo oyo tobengi Union Congolaise du Congo. Union Congolaise du Congo ndenge na appellation nango ndenge tozoko yoka bosangani ya ba Congolais nyonso ya Congo. Congolais nyonso azali le bienvenu. Atako azali na parti politique nini. UCC kaka ezaya bino. OK. Bozala le bienvenu. Boya na misala na bino, na ba intelligence na bino, na boyebi na bino. Bosangana. Po oyo ezali union. Oye poni motote. Elobite ke za parti ya bakimbangiste te. Bakomi kuna union ya ba Congolais nyonso ya Congo. Bosangani ya ba Congolais nyonso ya Congo. Alors, etali bakimbangiste te. Etali kaka groupe moko te. Bino nyonso bozali le bienvenu. Même si que monto yo nzambe apesi le kabango azali kimbangiste. Ezala te ke bino ba mususu epesa bino motema pasi o pour le kabango ba pesi bakimbangiste. Nzambe azoko pesa likambo na ye na oyo nyonso ye alingi. En tout cas nako souhaiter que boya bozala na hésitation te. Numéro de téléphone président. Bon, numéro de téléphone oyo ngai président ezali mingi oyo simu ya wa tellement ko changer okomona bien simu ngo ebebi lisusu mingi oyo nazana ngo fixe eza ya esika na fana ko mingi kuna na Belgique ezali plus 32 49 33 96 273 plus 32 49 33 96 273. Merci beaucoup Wanezaki président Nabiso Kanzongo Mbel Richard. Tokoko ba na curiosité papa ozam ta province nini. Mama ndenge tokolobaka awa naza mwana mboka. Naza mwana mboka na botami awa na Congo, na koleli awa na Congo, na tangile ba classe awa na Congo. Nazale mwana ya Grand Bandundu. OK. Ah. Merci beaucoup Grand Bandundu. Bato bandundu batindaki mutaliboso ou asire muki batindi ya mibale siko aoya na satandi. Voilà to talela nzambe la simana ifo we bakenjo kwa zali waza tatane ya molimo asiatie maboko bozo mwaka papa Richard boy l'option azupo konti ndade ana na poste na nga. Merci, c'était juste l'ambiance de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. UCC, UKK, Union Congolaise du Congo. Union Congolaise du Congo. Voilà. Tout soutenir yé. Tout tient maboko, batono sou balingi. Bakota na parti, barobinga numéro nini. Ana Kinshasa. Combo. Bozwa ba macaron, hein. Bozwa fils d'adhésion. Voilà. Bozwa fils d'adhésion pour remplir. Nasima fils d'adhésion, bozwa carte ya membre. Au commis, membre. Actif na kati ya parti obandi ko participer na ba réunion nyonso soki bozana mituna oyo lisusu ebele ya kutuna oyo ngana lobite awa nde bokoyebela ngo kuna soki mino bokomi. Alors kamwa numéro moke na koko pesa oyo nazana ngo awa à part ba numéro mususu ya bato mususu ezale 081 880 12 66 numéro wana soki bobengi bokozwa montoyo
intendance to bengaka intendance ye nde moto azali sur place na kati ya bureau ezala butu ezala moye bokozwa ye. Merci. Mpona kosilisa bamana silisa peut-être na oyo tolobi ebetisi bato mabako ndenge toloba toza bandimi ale oyo betisi moto libako alimisa ya malamu yango wana bokozwa ke likabo nzambe ya pesi na bino yango oyo ICC kaka bozali les bienvenus na kati na biso. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Ciao. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mopondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesi